Donc déjà nga soki na ke na résidence il y a les grands mopa au Kofi Olomide. Soki na ke déjà au nom d'héritier Watanabe na ke ko présenter ma condoléance. Déjà ils a team Watanabe. Ah vous Nazala est déjà kuna et voilà. Peut-être nga na mema ki équipe ya presse na bisoté ba filmer to na boya ki ba ninga musu bazwanga ba interview. Soki na kati ona ya dadi makambongo yango yo. Soki ezaki Francis Dibaya nga sata direct. Anga zwata vidéo babi négligence wana ya dadi po ani ozalaki wana te po presse biso wana biso basongi po ani no salaki ata mo image moko te laksaka ya dadi pa azalaki bon sozo kosa biso ya dadi. Soki nazo kosa les grands mopa waza présent. Maman mi akufa ki samedi. Et nga dimanche j'étais na Caribou variété. Parmi ba orchestre ba présentant qui ba condoléances ba tumso bando les kana TV na même émission Caribou ba présentant na mona kaka ba émissaire ya faire rigola na ya Tim Wata ndeto présentant qui ba condoléances tabiso pas Kofi Olomide le lundi j'étais là soki nazo kosa les grands mopa kufite mutakufi za mamami. Oui, si c'était Francis Dibaya, il a la direct tout ngolobo quoi gauche pesi à droite et baté. On les a matanga. Ils étaient que mariage à Didi Stone. To 50e anniversaire ya carrière ya les grands mopao. Eza matanga ya mamami. Nana nga na posate qui va filmer nga batu ba monaki na représentant ki gogano. Souci na ngizala ki que bateau bazala ki wana ba ami ya les grands mopao. Yemoko les grands mopao a moninga na ye na kombo ya héritier Watanabe. C'était ça l'essentiel. C'était ça l'essentiel. Et nakenda wana na ambulance animateur na biso. Tu vendaki, tu vendi wana ba 2 heures du temps après tout ngwe to zongi. Et puis na mona ki ba te belé orchestre et belé pay. Ceux qui peut-être bango pe ba filma ki bango linga di l'orchestre ba bengani bango. Donc bazala wana to zala na biso pe na bango, tu vendi les gars mo pa yamba biso bien. C'était côté ba animateur, côté animation bo banga na bino. Animation Bercy qui wapi? Et Zakaka ou bien Limou, on comprend. Bercy a un orchestre, c'est quoi animation là? Pourquoi? Bercy, moi, lobby, il y a une musique qui est repassée. Parce que biso tikali la musique chiffonnée. Parce que n'enga za la musique, biso tikali la musique chiffonnée. Il faut baki wana nyo so ambulance à chiffonner en haut. Et puis Goga et Bongo China Rambo, ceux qui a bouleversé Watalani. Et qu'on bouleverser peu Watate. Watazala peut bouleverser. Et quelquefois le malheur est bon. Parce que ceux qui bercent à Kendarate, les lobes mami to ninga to zwangote. Ozomona donc on a c'est petit coup tourner moi na maya ke ma mususu ya sikaye oyo batu peut-être basatanda ilangote ezokota na kata miange midemo. Toutefois destin za la nzambe. Si moi na oui yaza moindre té c'est un grand la génération na bango sur tali bango on a qui a sapé parmi ba grand mais que zala na yete na timwata iko empêcher timwata ata mukete Elenga Congo Glody Diasiga la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Limba bon pe ko craquer makasi weko mutoni nsango na bopete ça ya mado na chay c'est mado te ya mado baki na sala la pomade awatoza na sala la kayango pona ko vimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ekibo mwasi mobale ameka pe akangama awatoza dancing esprit on dit esquisse et bongo biso bato oyo bilogie koma biso lokola sima ya gorille partage epai nasalela nini ok yo okosalela gel de base d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batasi nyonso mpe ekosila yo merci mama awatoza eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobale ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza
awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epuis endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Mama lelo Maman. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les à Maman Nicole. Bonjour, bonsoir fidèles de Lengia Congo, bienvenue dans votre émission qui est présentée par la vôtre Audrey Luzolo, la battante, comme j'ai toujours dit, la 3 fois sucré Nabino Yeyo. Merci à mon pasteur Joël Makoba, merci à tous les abonnés de Lengia Congo, pourquoi pas Patrick Mamona depuis Turquie. Merci beaucoup à Dani Chando, le chinois congolais, Yofo Zala, toujours. Bob Océan depuis l'Angola, Bambo Tebele. Le lot vraiment au Solomon Bébélé. Excusez-moi d'abord tous mes admirateurs, bon, mais ça n'a au monde qu'on présenter l'émission na balunette, mais aujourd'hui en tout cas je suis obligée de vous demander des excuses parce que j'ai un problème avec mon œil droite. Bon, au monde carana lunette et puis prochainement je vais changer. Merci beaucoup. Aujourd'hui je reçois pour vous Dadi Moula. Dadi Moula, Aza marketeur, il y a la team Wata, Tobi qui a l'écara Lubela Marambo la team Wata. Et puis déjà c'est quelqu'un qui est trop actif dans Marambo la team, na ba télévision, à Salara très bien Moussala Naï. Aujourd'hui, on va parler de Mi-Ange Mi-Démon, on parlera de beaucoup d'autres choses. Toro Lobelapé, mes condoléances d'abord à Kofi Olomide à Uchuko Bungisa, maman Naya qui très cher pour Naï, maman Ami. En tout cas, mes condoléances, sincères condoléances venant de moi la battante. En tout cas, courage à monsieur Kofi Olomide. Toro Solapé Bongo Makamboya, Eliwa ya maman Ami na Dadimola, absence Tabango Kuna, Baké ko assister Kofi Olomide, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que base à la Kunate. En tout cas, on va parler de beaucoup de choses. Oh, déjà pour rester connecté, mais avant de passer le micro à mon invité, je profite de saluer celui qu'on appelle Patrick Libanais, pourquoi pas Christian Luko qui poto na poto, muta defanda biso donc yo fo zalara. Bonjour Dadimola. Et bonjour Audrey Luzolo, la battante. Et bonjour Audrey Luzolo. Il y a tonton Blaise. Ok, santé Boni. Ouais, santé ça va. Hein? Je pense que va mona. Santé, ils ont vraiment quitté comme makasi. Nous avons besoin de la biso. En tout cas, makambu eza bien. Merci Dieu et merci Héritier Watana Benandenge à permettre à biso tous à la pembe inaye tout travailler naye. Donc nous les avons refondement et nous avons profité. Qu'on sa mote na grand frère propre Odilo Mampouya. Exemple à suivre. Depuis la Belgique, na robot sanaté les boss partout chitenu. Double continent. Depuis les Amériques, le cœur de maman Marie-Paul et nazomona les boss bienvenue Malembe, Bevindo Malembe. Donc Yves Mazana Kataka Funfu. Mambote na ya trop et na kobosa na pité ko pesa mbote lisusu. Na Stéphane Solution Ngoy, le papa chéri de Dar es Salaam. Na pesier bambote ya trop et puis na côté à Canada, na zomona bongo tonton Didier Bonongo, les nécessaires. Les cœurs de maman Archeline, Mobilanzi là donc bazota la biso bambote na bango ne bandeli po bato na tangi ba kombo misu ba oya na bango, mais ça vraiment ba oyo tout ça la rana bango en cas d'un problème ceux qui ont activé kaka bango peut activer en tout cas nzamba batte la bango. Merci beaucoup à Papi Chic et à Bruno les grands gérants. Bon, l'émission Oyo, d'ailleurs, on a dédié bango émission Oyo parce que balinga appelé à Dadi na bango mingi. Ya Dadi, to sola Mi-Ange Mi-Démon. Batumi tema ezo beta, surtout le fan de la bonne musique, bah oh bah ça vraiment hériter confiance, bah vandi bazo comprendre te magou ini nezo les Mi-Ange Mi-Démon. Base de lango pour quand parce qu'on dirait baza sous tranquillité. Non, on senga bango bazala vraiment tranquille pour un moment oyo studio et sili. Moment où donc to kendende na étape ya mastering na mixage.
Donc dans le moment où toujours solo là. Et pour leurs informations, déjà la semaine prochaine, donc dans une semaine, les mardis prochains, je vois déjà la chanson Désolé sur toutes les plateformes, il y a téléchargement. Donc album na bango vraiment bandi ko koma na Zolo, hein, na Zolo ya banda kuna bango quoi, na ba porte ya banda kuna bango. Et ce qui est là, base la ka miange mi demo parce que ngai na banda ko ebisa bango na ndako loba, boze la miange mi demo parce que na miange mi demo tozana makambo ebele ba redécouvrir. Ba redécouvrir makambo ebele. Donc ba to aller là qui générique. Bazala na bango ya kosepela po tata onda azongaki déjà parlé. Tata onda ana nani boy? Ambulance, ambila. Na moni poko cha bien. Non, ambulance c'est mon frère, c'est vraiment mon frère, Donc eh ba émission moto salo bisanga habitant fait pas Audrey Barozonga na bango. On dirait malobano ezaki prophétie hein. Ngai souci na ngai izalaka nini na bana mai na bandeko nanga surtout ba oto liaka to milaka parce que nga nako kende ambulance na sali onga na lingi ya ko ya shenga sali o ya lingi mais souci na ngai ezalaka mwana mai azala yina ngwende moni lelo so trobi na génération na bango ba animateur ya makasi neti bango baza mingi te il faut siko azala stable azala na orchestre mo zo pesa yepeta ngo pesa makambo zo mata moni te na pesa kombo tata onda donc bana tout ya ba Congo ba yebi puissance tata onda. Donc base la miange mi demo makambo malunga ezali makambo kitoko tala net ba Jires Foudre ba ye ba zongi goga motema malamu apesi bango ba morceau base la ba royoka ba Jires Foudre yena bengaki les chanteurs de velours ba royoka bana mayo ba esika ba royoka en tout cas makambo eza bien na kata miange mi demo parce que secret ya wata déjà eza mélodie ba royoka na timbre ya wata ndenge ya sali ke tembre wana matali susu mambo eza nango ya kosila déjà bazela ka nzambe excuse nzambe afungola porte na ye po porte na biso batu déjà to fungoli mais nzambe pas zo fungola porte na ye pour que ba Blaise Makanda Miss Girl le cœur de maman Jocelyne bazala déjà recépé là. Mais déjà tout le monde on dirait départ il y a Bercy et bouleversé peut ba donner belé et bouleversé qui peut wataye moko azaki déjà bouleversé azoye baté mais départ il y a Bercy animateur il y a pesa qui confiance et bisonio surtout total la émission à beta tolo makasi et puis à beta c'était à voir même à TK Bercy na émission na façon moko sakanate donc c'était juste une manière il y a ko flatter Bercy parce que azaki na eko que Bercy azokende ou bien c'était juste parce que après ça rani chance na mutunyo so yanga ande ko pesa Bercy bon opportunité belé wana on départ n'est pas et embrouilla qui vraiment wata non tala kutu départ ya batu belé ya embrouilla te zwa mutunet ambulance zwa mutunet arnaqué zwa mutunet Jires zwa mutunet mvuluzi zwa mutunet junior bass baza ba moindre te hein soki pe to ke mo pe na ndenge ya mpaka lingomba mais bouleversa wata te bongo china rambo soki ake bouleverser wata nani et ko bouleverser pe wata te wata zala pe bouleverser te et quelquefois le malheur est bon parce que ceux qui bercer à kendarate lelo ba mami to ninga to zwango te ozomona donc ngai na sepeli kutu ndenge mwana mai ya kema mususu ya sikaye oyo batu peut-être basatanda inango te ezokota na kata miange mi demo toutefois destin zalaka ya nzambe on peut tout faire on peut tout dire mais c'est le bon Dieu qui taille le chemin et qui taille la route et Nathan oyo Bercy mwana oui yaza moindre te c'est un grand la génération na bango soko tali bango au mona ki aza pe parmi ba grand mais kozala na yete na timwata iko empêcher timwata ata mokete. Mais na roka ndengo lobby senga kaka kende pour mami ya o ambulance mais on dirait quelque part batumsu bazaina bazala banda ko baloba que ambulance akima Bercy bon mi pe sa raison donc ambulance azela Bercy kende po ya zonga po moto a Bercy on dirait ya ndoko ka ngote non ngana zoloba buye ambulance na génération na ya za moindre te ambulance baza moninet ba timbre ba ambulance nako banda otangelo ba animateur oyo baza un peu rare na Congo ozomona net ba nakozwa net ba Brandon
Avatar. Donc ako banda concert yemoko et bandeliti na suka. Toi na batunet ba brigade. Toi na batunet ba ambulance. Toi na batunet ba poka. Otangi brigade mutu ba na rando sakana te na goga. Kana biso. Olunga msala ya dadi. Na we biso le womoko. Mon na wingi. Tuzala ba frère. OK. Tuzala ba frère na wingi. Nga mukolo moko te wata loba na nga kotanga kombo ya mutu boyete. Na tangi yango na ndenge te so inde nini te. Na tangi yango c'est un travailleur abi ce qui peut-être y a au fin leader na biso. To y a na rando na leader na biso. Biso peut kota na rando na yi te. Il y a un adage qui dit so moni mutu liboma longoli bilamba, yope kolongola bilamba te. Voilà, donc ngai na hulingana ngate kokota na ba délire na yi. Il sait pourquoi ils ont clashé sur Goga. Mais biso to na biso na problème na été. Donc voilà. Nous sommes un animateur ya bongo baza un peu moins passé na Congo. Donc mutoulet ambulance ko kima Bercy, c'est trop dur. Ambulance ayebi pourquoi longwa ki timwata. Ambulance ayebi pourquoi zongi timwata. Donc nga ba détail wana na mona ngo za nango ka l'homme de la rue et le bas papa chéri. Et le bas papa chéri ambulance ne akoza la mieux placé pour na ninya longwa ki pour na ninya zongaki. Je crois que tant à longwaki à lobaki pourquoi longwaki. Nenga zongi jour au zoé, tu vas lui poser cette question mais je ne pense pas qu'un animateur comme ambulance a koki koki animateur mususu. Je ne crois pas. D'accord, merci beaucoup. J'espère que Nadège Luindamo, Ayoki Dadimola, Patrick Kalafa depuis les États-Unis, mon président, Oyoki Dadimola. Dadimola, il se raconte que featuring Oyo ya Kim na héritier Watanabe. Oyo déjà, moi je tiens à féliciter Goga. Ma yé la tchena nzembo wana na ebite so yango ka ezana mi ange na ebite so yango ezana désolé na ebite so yango ezana ba titre musuto ozela na mi ange po ma yelo ya tche wana ndira kangisi penande batu minoko batu balobi ke Gogan nde muta consulta ki Kim et non Kim muta ki vers Gogan okoko osili sa makelele wana omoni bomba zongo gande ba ozongo parce que l'essentiel ou les contenus ezali koluka moninga te contenu des ali les travail ou les deux artistes ba pesi biso ozomona et puis toyebi moto na tembelom les plus compliqués du monde soki azala ki mutu ya koluka ba artiste na ebité toyebi na bato ba débattre ba loba ba yebi Goga. Donc tout le bilan des travail wana komi ba divers et komi nango moi ba accessoire oiza na tina mo côté na kata musique. Pour répondre à la question na yo Goga net nzembo na kimia na nzembo mo boui peut-être zala qui prévite na mitu na bango et yé nango na tamo ko boui ba préparer ngo ba yembi mais mi ange mi démon ezala qui album oyo yé achela ki motima yé abanda ki ko travailler. Donc, on peut savoir son résultat plus que autre chose que si on a qui. Miange mi demo ils a défoité, bah biso to 8 ans ko yo kango. Mais to yo ki ango pe mixete. Ozomona, to yo ki ango mais mixete. Banzela Goga ke bo pe ses raisons. Pe bo pe sa biso raison. Pe niveau ya travail o ils en a 4 albums, bo zela album e bima. Jour album e go bima ma bo mona ma ke no hein, Nadège Luindamo. Oui, Antibal. Donc, vous avez la disque, vous comprendre que Goga les Karabango na koyemba, Goga les Karabango na kobina. Parce que tant l'album est obima. Tu as quelqu'un à niveau à boulot. Nana ebi chant, nana ebi kobina, nana ebi koyemba, orchestre nini ba ebi koboaka. Tu as quelqu'un à niveau ya musala. Donc, vous avez la nabino disque très bien conçu. Très bien réalisé et surtout sur les plans promotionnels tout est calé hein. Voilà, merci beaucoup. Espérons que cette fois-ci, Gogo Bina, Potota, Omonaba, Kota Robina, Toyebara, Kino, Yazala, dans la maison mère. Mais on dirait, à doser moins trop, à comment qui, trop patron. Dans nos Bina, les Sunde, Toyebela qui vraiment, Goga, il y a Wenge musique à maison mère. Et puis, bah, tu vas l'oubli que Fabrica, ça s'allait là, moi, bien, à inviter papa, na na concert, na et on aurait tellement ma Est-ce que Goga peut espérer au salé là, moi, bon? Ce qui déjà te bandit sous la comparaison,
On a tous un Kassima. C'est pas la première fois Fabregas a invité le roi de la forêt. C'est pas la première fois Fabregas a approché le roi de la forêt. A approché Kaka. Et biso, balinga te que tout ça la kama kambo Fabregas a osala. Wata pe asala. Te wata za wata. Fabregas a Fabregas. Félicitations frère. Nga ikutu na ngana kende concert wana mais na zo qui contre-temps la dernière minute. C'est une très bonne chose ya sali. Biso peut-être Bosé, les bons peut-être Zénith. Les bons ceux qui t'ont invité le roi de la forêt dans Zénith. Ton à Bercy. Vous savez. Donc le roi de la forêt a père Nabiso. Père Nabiso. À chaque fois tu écoutes anaye considération zalaka, respect zalaka de part ou d'autre. Donc je crois bien et ça na moi na mon côté ya Wenge oyo akozala toujours indifférent ti bakokufaka. Déjà biso na maison mère makambo ezala nango soutenir ezala kala. Dernièrement Goga match mo betama na niveau ya poto. Fan club wata na fan club Wenge tout le monde qui va président golf qui zo la bazala na terrain tout le monde ba Goga bazala na terrain. Na niveau ya Luanda. Tout le monde a payé Masana biso Richard Azawana. Ozomona yepe azawana. Donc match peso betama maison mère na team wata. Déjà makambo zo kenda nango bien. Makambo zo kenda bien et makambo tout bozo loba ba souci na bino to ko répondre ango mais to répondre ango ndenge baninga musu basala ango te. Biso to na vision na biso to na makambo na biso to pe na carnet da pardon na nini na calendrier na biso to yebi comment ce que toko meka ko exploiter yango. Donc tokoki ko sala exploitation mon côté na ya baninga. Nous avons notre exploitation, les amis aussi baza pe na exploitation na bango. Merci beaucoup Dadi Mola, Jonas Kalambay, je te salue. Je salue aussi Alain Poupa, l'ami du King Babi Azapé King. Donc Amia Fali Ape Fali Kaka. Donc voilà, merci beaucoup. Ya Dadi Tomoni maman ami auto koti kabiso o aza maman moboti wa boti Kofi Olomide karati mais aboti bane belé to yebi lelo ba koma pe batu a bokola pe bane belé bato ba témoignage par-ci par-là que elle était une bonne maman. Tomoni batu nyonso vraiment ba lika qui est pas ya Kofi Olomide mais absence remarquable à la team. Moutoumoko a représenté Go Gazate parce que tu as dit qu'il héritier Wataza na poto, mais Moutoumoko a représenté, il n'a pas été représenté. Et puis, post-morote n'a pas héritier Wata a posté à ta condoléance na grand frère nae et né nae Kofi Olomide, papa nae, je peux même dire. Merci beaucoup. Na pe Sylvie Nanga, Franck Massaka Mbote, depuis la Suisse. Nazomon a payé Jorgi Samba, le procureur autrichien. Et puis vient nanga mukubwa Shabani ba otala biso na moment oyo. Je crois bien ndenge yambinga boui yambinga na kombo ya la team wata kombo ya héritier. Soki zala ka pona dadi mula kukai ko yambanga te. Poto lobani. Donc déjà nga soki na ke na résidence ya les grands mopa au Kofi Olomide. Soki na ke déjà au nom des héritiers watana be na ke ko présenter ba condoléances. Déjà eza team wata mobile. Ah ozala kuna. Nazala déjà kuna et voilà. Peut-être nga na mema ki équipe ya presse na bisoté ba filmer to na boya ki ba ninga musu bazwanga ba interview. Soki na kati na ya dadi makambongo yango yo. Soki ezaki Francis Dibaya nga sa ta direct. Anga zwata vidéo babi négligence wana ya dadi po ani ozalaki wana te po presse biso wana biso ba songi po ani no salaki ata mo image moko te laksaka ya dadi pa azalaki bon sozo kosa biso ya dadi. Je crois que ceux qui n'ont pas ça les grands mots pas au hasard présent. Maman mi akufa qui samedi. Ouais. Et nga dimanche j'étais nakari ou variété. Parmi l'orchestre ba présenta qui ba condoléances ba tumsu bando li kana TV na même émission Caribou ba présenta te na mona kaka ba émissaire ya faire rigola na ya Tim Wata. Ndeto présenta qui ba condoléances na biso pas Kofi Olomide. Le lundi j'étais là. Ceux qui n'ont pas les grands mots pas koufité mon takoufé za maman ami. Oui, si c'était Francis Dibaya nga ça la direct tout ko ça la direct na matanga netinga po na la nani que j'étais là. Pour na se vanter que j'étais là na représentant qui Goga non. Tout le monde a Goga kabakati Goga ça la badona bo Felina banine. Bon on a déjà
vidéo moko boye ke goga yende sala badon non tango loboko à gauche et pesi à droite et baté wana eza matanga eza te ke mariage ya Didi Stone to 50e anniversaire ya carrière ya les grands mopao eza matanga ya mamami nana nga na posa te ke ba filmer nga bato ba mona ke na représenta ki goga non souci na ngizala ki que bato bazala ki wana ba mi ya les grands mopao yemoko les grands mopao amoni nga na ye na kombo ya héritier Watanabe c'était ça l'essentiel et nakenda wana na ambulance animateur na biso tu vandi wana ba 2 heures du temps après tout longwe to zongi et puis na mona ki bato ebele orchestre ebele pe ceux qui peut-être bango pe ba filma ki bango linga di orchestre ba bengani bango donc bazala wana to zala na biso pe na bango tu vandi les gars mo pa yamba biso bien c'était bien passé après na zonga inanga otokomo mona makambo yango ekomi omona okendaki babengani yo soni wana moyen olakisaki outai kuna eza te nde babengana ekisi nzora na Sandrali na babote ta mosusu mpe ya dadi na porte wana babisaki ekokota te moyen mpe presse eyebaki azalaki eza te nga siko bien nango eza nini moni orchestre tout ya Congo tout je dis bien tout nasolana ba leader bien nasolana bana mai na biso nyonso bien orchestre ozana ba vie na biso to solara bien orchestre ozana ba massa na biso to solara bien ozana ba petit na biso to solara bien je trouve mal émissaire ya héritier Watanabe aye pa grand mopao ba annoncer alobaki non Dadi Moula zone d'après tout d'après tout et puis ce tomati to kiti Dadi Moula za conflictualité héritier Watanabe a conflictualité a changé héritier Watanabe a changé d'accord luka bon ça te ba conflictuel voilà je parle du présent donc présentement héritier Watanabe azane na problème na mutu mogote les grands mopa obengana biso pourquoi maman papa ya les grands mopa wa kufaka paix à son âme tuzalaka wana tout le monde a pu battre belé tant tuzalana goga tout et après tuzonga biso moko donc kokende matanga ya mama ami ezate ke batu fuka ba ye ba mona non moto akufeli les grands mopao ceux qui a moni déjà ba représentant héritier Watanabe bazala ki wana pour moi ça me suffit. Merci beaucoup, merci. J'espère que Esali Luizo Mbata Segen and bien. Naebi que Esali Euphrasie Minoukou, ma grande sœur chérie, ma Félix et Longa Babi o tambolara na photo Keboko Doka. Ah. Na kita Cape Town. Na beta tour na Macdown wana. Okay. Na moni second hand Luizo Mbata. Nando sale nando kende mission mo boui na honte front. Okay. Nabi mais non na kotaka na second na baka mukase ya nini ya passioni. Okay. Baka mukase écoute bisanga que nous avons kende leka na maison mais tout le monde na esouté parce que tananga pizala ki mo boulot. Luizo Mbata na pisho mbote baza parmi ba mécènes oyo ba yambaka biso na bamboka ba paya quoi. Et puis ceux qui na moni na zo mona pe Elvis Boyka. Il peut ba ça la paix ba même boulot et puis Yannick Kombolo donc bambo théâtre wana ma staff na Kapa. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Et quand on a Cape Town on a profité na ça les boss de boss Dada Kanda number 1 in Cape Town. Et puis qui boss Dada Kanda za ndoi ya Blaise Kanda. Boss Dada Kanda na pesi mbo théâtre nazomona les procureurs sud-africains petit nanga Patrick Kaleu bambo théâtre wana côté mwana nanga zala kuna Darmela Moula donc nakata Kapa quoi pour wana mabele. OK. Comprenez ya Dadi ayebani tellement il est bien avec tout le monde dans azana ba relation donc so kazo boire boy il faut biso surtout comprendre to comme babi sala relation na Dadi Mola o mona ke mabanga pende comme ba bonjour ya Ernios donc ezala za nango ya Dadi babi tétitesse na yo tétitesse na yo au sein de la team Wata et Uti Wapi ancienneté kaka ou bien parce que babi c'est là où repose les cœurs de Toto et Tembe Wata Dadi Mola na donc touche pas Dadi Mola babi est comme ici Dadi Mola na tétitesse incroyable au comme même kocha na ba musicien mususu batumba travailleur mususu à la team Wata mal à l'aise. Là c'est déjà faux et archi faux. Je respecte tout le monde. Okay. Charlie Rubenga, c'est un frère et un ami. Mais na Moussala,
c'est mon mokonzi. Ah mokonzi nanga za number 1. Il y a bureau na biso. Oui mon aïe chapiteau. Ce qui otali Sylvain BH, c'est un frère, c'est un ami. Mais aza mokonzi za manager ya Goga. Ce que ibisanga bango mibali na manqué bango ndeni. Na ça qui te tutesse ndeni pas place ba konzi baza. Dans ce va pekisi télévision te dadi akenaï. Te izana mukolo moko te ba pekisa TV nganaki. Te bati koko c'est langa makambo et puis c'est la première fois na yo ka makambo. Et moi avant de passer à la télé, quand je prends les informations chez Wata, nazui na sangisi na yanga na benga rapé Charlie Ruben. Mon sejeneni koto na moni Goga lobi boy ngape na bakisi boyo moni ndeni. Amula ken na ngo bakisa pe boy. C'est comme ça qu'on fonctionne. Côté ba musicien, to ba travailleur mosusu. Ah, naza bien-être na bureau. Toi na Francis Dibaya. Na département nanga. C'est un frère, un ami. C'est mon jeune frère. Il est aussi du marketing. Voilà. Francis Dibaya, high-tech. Tout ça là très bien. Okay. Brice Nzomono. Donc ce que tu peux écouter micro, KBG. Tout ça bien. Nani sous. Adams Luzolo. Il y a plus côté à charger à internet. Nous allons très bien à Adams. Nani sous na bureau. Maître Vegeta. Il y a à côté chef à sécurité na biso. On a coûté donc on a évité na zala na yendenge na vivre na ambulance. Donc na ko kende cheye ba chile damas na mesa yena nouté na dame na bisaka mère soko tchaki zakala. Nani sous maître Gégé. Il y a à côté logistique. Tout ça tellement bien aïe. Na évité na timwata na tangi soute. Je crois que tout ça ka biso wana. Na ba master tout ça très bien. Côté ba musicien tout n'en parlons pas. N'en parlons pas. Mishka tout ça très bien. Cédric Mbungu, Maison Mbungu, wana kutu la pongi. Ambulance, wana kutu palais donc na évité na rolo bandeni. Nani sous Koba petit nanga koma master nanga. OK, merci. Donc Timwata Mobimba naza très très bien nabatu. À moins que mutu aya ko beta histoire pa Audrey que mula kotoboy. Non. Et puis lelo na Timwata so tali mutu toto gangila ko lekanga azata. Qui aime bien châtie bien. Voilà. Donc alinga ko leksa na batu so ki kutu mula na osalebu. Donc ngana dzala ne kenge fait l'homme na boulot nanga. Donc ceux qui boulot nanga senga ki ko kende wana 8h 7h30 na zala nga wana. Boyo kutanga. Ozomona mais naza yumate. Na komo na peli kambu moko boiza bien te na hôtel melango to na koluba. So na moni ki na lingi yango te na benga pe CG na bengi pe tani BH na bien en tout cas ba konzi bo na raison ko zo ba décision o mais nga na moni ma bé pour na boye parce que on discute dans l'administration, dans les travail, il faut tous aller en commun accord pour que Moussala na bisu sanini et mat. Voilà donc là quand même na travailler na ba wenge na ibiningini tuzala na ba CG Elliot neni tuzala na ba Dr Pichu Musungu neni tuzala na ba vie na nga moni paix à son âme neni tuzala na ba vie na biso Yankim Pui paix à son âme aussi tuzala na ba Mastananga Piroger tuzala na ba Sankara de Kunta prévenez que ti lelo tuzala bien na bango très bien parce que demanda ko discuter pona Moussala. Na ba vie privée na biso na tant que luka vie privée il y a qualité il y a BHT mais na Moussala na besoin de comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour le bien-être du travail. Voilà. Mais la personne qui a parlé de ma tétitesse en tout cas je te dirais faux et archi faux. Merci. Nous chitons déjà vers la fin de notre émission. Rodrigue Mata dit j'espère que M. Zosa l'a bien et j'espère que les amis de la battante peuvent la rendre Toyo Kanaka. Donc tous chité déjà vers la fin. Il y a Dadi un mot pour na héritier Watanabe et puis mi ange mi démon va s'attendre plus na nini seulement ba belle musique ou bien ba belle mélodie à Wata ou bien ba misem sous pe ba yembi ba sel pe quand même ndenge yemo gogalingaka. Oui, bah monsieur Moussouba Yembi, bah découvrir bah mon qui bah master, presque master tout au hasard na Timwata un chanteur a eu chance à recevoir 2, 3, 4 morceaux, un morceau. Donc voilà, selon cas compétence yamutu. Donc Goga Emoko parce que ça Moussala na album orchestre était. Donc jour album orchestre Rosala Mutuna Mutaroyemba Nzembo naye, ça dit intervention na Nzembo batu. Mais ça album naye yinda Yembi plus. Mais beaucoup monde a que nous a sali un peu bas style belé, un peu bas style belé à musique na kati
ya album na ye eza ma album moko kitoko eza te mpo naza na wata nde nazoluba donc bafit mpe eza asali bafit en dehors oyo asali na kim parce que oyo asali na kim ezalaki prévu te un travail vite fait mais bien fait ya mi-ange midemo te voilà c'est à part bafit eza na net vieredi ya misi tala sikoyo goga vieredi bato baozela donc bo mitungisama te album oyo eza vraiment bien fait ezala kitoko côté baanimateur côté animation bobanga na bino te animation Bercy eki wapi eza kaka ou bien limwe na comprendre te Bercy aza na orchestre te siko animation na ye bakotika yango pourquoi Bercy moko alobi yake na musique repassé siko biso otikali na musique chiffonie siko ndenge aza na musique biso totikali na musique chiffonie il faut baki wana nyonso ambulance a chiffonné yango ah bon voilà et puis goga ye de comprendre Audrey donc tellement que moi na maya lobi ka comme na musique repassée et ambulance akopalola na eka biso toza na musique na biso chiffonné quoi ressentir vraiment que non bah en tout cas bon séjour na nous na au Gibwende bon séjour na on a Doudou Kapela bon séjour na bino na Congo et wata aza yemoko kolo iloko donc soki wata nde alungwe alobi na tikeli bino team wata wana nde makambo ebebi mais tellement que biso tozo lungwa tozo tikela wata orchestre na ye makambo kokindaka nango kaka bien bi maison mère combien de bato balungwa quartier latin combien de bato balungwa donc nkolo idéologie ezaka héritier Watanabe lala na opongi. Voilà, merci. Yada dit abi bola la tola la nabiso pongi mahambo ezabia yada dit après comment mi-ange mi-démon espérons que ba production est belé parce que moni ba mise pe belé ba obima ba production parce que on peut dire c'est l'équipe dans bino boza ba production té ba production est belé toi na ba production ba Turquie toi na ba production ba Canada toi na ba production ya États-Unis toi na production ya ba salle mythique ya France mais ce qui est là net na Turquie ministère na la culture à permettre ba événement ya public te ozomona donc eloko nde ezo calé yangwana mais biso pe quelque part esali biso bien parce que tant que tu ba production on a mi-ange mi-démon déjà sur le marché ba yo kasiko retira dans la mi-ange symbiose on a encore ba yo ka mi-ange mi-démon donc ba tout oyo ba reçoit chance top producteur oyo reçoit chance ya ko produire biso cette fois-ci na ba pays étranger aozala OCP la po album ya kitoko et qu'il y a une production qui toque donc à gagner malheur. Donc cette fois-ci, bocha pena maele na marketing, bocha vraiment maele na ba publicité, ba marambo belé oh ça là vraiment est avancé album et puis album est à la meilleure comme somba mais j'espère que boza bien bozu déjà en fait solution pour la campagne parce qu'on dit ba mise belé la team promotion moukié la team sur cette fois-ci boza ndé. Non, promotion moukié on a ba kosi, promotion ezalaka. Mais monique chaque mois na bota marana étape na ye abota marana ne na ye na makambo na ye mwana liboso abota maki wata ya lelo te mwana oya mibale abota mi wata za siko wata ya lelo donc tokotia vraiment ba moyen oyo bato balingaka pour que marketing ekende et marketing ezala ya makasi pub ezala pe ya makasi mais ezalaka déjà cette fois-ci toujours bakisaka akoni kwa po et comme on a dimension mosusu. Merci beaucoup. Moi, je conseillerais à Héritier Watanabe et surtout quelques albums dans la confirmation. Tiens, vraiment, maïe les pots et ça, biso bien tobi que déjà à côté voix, tozana biso d'accord parce que déjà featuring entre Kim na Héritier Watanabe et Tchebiso déjà d'accord. Donc surtout que nga moi avant la penda donc on a ça moi dodo, chawana na Bluetooth et ça bien. Il y a dit moi ba dédicace parce que comme na souka et puis to kabwana biso. Bon na ko lobana nous na ba ndeko tout ba otala biso. Bozala na bino ya osepela parce que album oyo tango ezoya ekoyana changement ya musique na biso sur tous les plans bokanga phrase na lobby album oyo tango ezoya na changement ya musique na biso sur tous les plans bo comprendre pourquoi na lobby boui bo lela soute bo yima soute album na biso ezoya biso tikali na kin awa et toujours c'est là mot d'ordre yawata pour que tout banda ba répétition na biso na Grand Kassai mais retenez le 20 de ce mois le 20 octobre sur toutes les plateformes il y a téléchargement beaucoup soit déjà nzembo na bino désolé déjà partir
il y a mardi bourgeois yango déjà sur toutes les plateformes il y a téléchargement et déjà semaine wana tokoye ba commence que tokokota nango na ba télévision na biso ya Kinshasa awa ya Congo mais affiche déjà ebimaki hier depuis hier affiche ebimaki la chanson désolé déjà ndenge bomoni image ya affiche nzembo pe za bongo mais tikali ka boyo ka musique boyo ka maloba oyo héritier watana ba lobi moni héritier a pensé aux mamans à vous les femmes. Bon. Désolé, on peut dire ça. Bon, mutuna muta kozwango na contexte ya koki kozwela ngo. Yo ozwango na contexte wana. Félicitations à you. Mutu mususu pe. Bon non batunyo sauté. Na linga na loba une chose. Moni penser aux mamans et ça la chose difficile pour Nabiso. So Nathalie namona gâteau bivins vient Nabiso à l'époque, mutaimbela ka maman, tu vois papa wemba, mutaimbela ka maman, nani suso ya wembela ba maman. Hein? Isana bon, na habité hein. Ka bango mibale. Et cette fois-ci héritier a chanté pour les mamans. Nga siko naza ko sepela pourquoi j'ai des enfants filles azo yembela ba maman. Donc nazo mona bana na ngape bazana kati nzembo wana. Ozomona nazomona pe mère nanga za na kati nazomona pe ba sœur nanga ba na kati nazomona mwasi nanga za pe na kati donc félicitations et coup de chapeau na héritier boyo kamaloba et mutu na mutu mwasi na mwasi ako se retrouver ako zo parti na ye oyo amoni ki aza concerné biso pe mibali banzembo na tangu tokoyoka soki tout ça la basi na biso mabe so tout ça la ba maman na biso mabe so tout ça la bana na biso basi mabe. Donc on s'est retrouvé pe kaka na nzembo wana quelque part ezote ya ba maman ezote ya biso pe mibali ozomona donc c'est vraiment une chanson oyo ekoya ko édifier bana mibali ekoya vraiment ko zongisa mitema ya ba maman o bazoka bozela album oyo ezoya en tout cas bozala na bino déchuté bozala vraiment ya ko sepela mais la chanson désolé le mardi prochain sur toutes les plateformes il y a téléchargement bokozo yango coup de chapeau na héritier déjà ba avant ngu yango ko bandi ko en tout cas quant à moi nazo pesa mbote ka na bière nanga ba bière nanga hein oxy omokoko tic tac boutique les lions d'Istanbul na kata Turquie et puis nazo mona Platini Ramadan donc il y a vraiment l'élégance boutique. Donc on a ma balati nanga et ceux qui toye kozonga na Kinshasa merci à mon vieux Odilo Mampuya merci à mon vieux Henri Matushima vous savez la biso eloko moko kitoko exemple à suivre sur Gambela Opala na croisement na bomo na boutique à danger et puis ba rivage ya ki nanu ba fongoli yango te ba o ba kozwa parti au niveau ya kin bo les qu'à partir déjà ya lobby na tongo bo ya kozwa bilamba biloko ekoti aponga déjà na zui déjà na ndo futa ata mbongo ndambo po o eza pale po na kokyo kanga motema te na ke mbango kopesa mbote na le papa chéri de Dar es Salaam hein Stéphane Ngoy solution ba mbote na yo nazomona général Etumba Barakuda nazomona président Prosper Boele mwana lemba ya solo nazomona pasteur John Beleka azotala biso na moment où en tout cas ba mbote bisika bozali na kata Dar es Salaam nazopesa mbote na les boss d'Adakanda number 1 in Cape Town ma petite de cœur Christelle Osumbu le cœur de tonton Pedro et nakobosa na te base na nga ya poto Gaga R9 Muscador toi-même tu sais toi-même tu connais et nazomona d'autres wankunga de Switzerland on a vraiment ba yangai des boss bienvenue Malembe les boss pas tout chité nous motema ya maman Marie-Paul depuis les États-Unis bazota la biso et merci pour ça ko boaka nayebi na ngai na les boss d'Adakanda na la boaki hein na sisi na ngai na les nécessaires Didier Bononga le cœur de maman Archeline depuis le Canada il faut mesanana bango maman Archeline omoni Audrey Luzolote et na biso qui couple wana Didier Bonongo le nécessaire na maman Archeline Mobilanzi là eza couple moko o biso fallait hein tout ça mon motema vient nga Frank Masaka depuis Suisse bambote ya trop bozela album na bino boyoka ndenge tata onda ambulance akei
Ok, merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci à toutes les personnes jusque-là qui hésitent de s'abonner à Elengi, chez Elengi à Congo. Beau s'abonner, vraiment, place la battante à celle à Bino Moussala. Beau ya et belé, beau s'abonner, beau cliquer juste cloche à notification, beau zoba notification. Déjà, je suis désolé pour n'abatonner sur par rapport à Linette. Je ne suis pas habitué à mettre des lunettes, surtout dans toutes mes émissions. Mais excusez-moi parce que j'ai un problème avec mon œil droite. Moi accident moboé yango na bomoninga lelo na s'est présenté na linette. En tout cas, excusez-moi beaucoup. Merci déjà à Dani Chando, le chinois congolais. Babi, y a pas deux comme toi. Donc ozanoka yo moresenga yo vraiment za na ba Chine côté wana pour bordre luzolo ba za la boye. En tout cas, s'il te plaît Christian Manza ko za la jaloux na ba et habillement dans les lotés, c'est grâce à Patrick Mamona depuis la Turquie. Voilà. Merci beaucoup à tous les abonnés. Merci à toutes les personnes qui sont restées branchées à Kolanda émission. Oh, je vous aime beaucoup. Bisous, bye. Vraiment, Bokata Ote, na spécimbote na les jeunes boss Aristote Ntoa, les jeunes boss Aristote Ntoa. Mokonzi mon fléri jour tous ala kala matanga ya mama ami na likaka wana na mon fléri les jeunes boss Aristote Ntoa et na souhaité joyeux anniversaire na l'honorable Paul Bindu Moussambali. Honorable Paul Bindu Moussambali Pacific Palace joyeux anniversaire na yo et pour na suki sanangai maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya mwana ndaku ambulance maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya mwana ndaku piston 35 Bambote ya trop. Merci na Audrey, merci na bandeko tout batali biso Tracy. Yo ebi. Au revoir. Bye. Elengi à Congo. Glody Asika. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Zambe, Tolobate, Filokobo, Tolobate. Zambo. Yo. Il y a eu pas beaucoup pour comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Moi c'est la rêve de Kuma. On est au sommet pomade naturelle awatoza. En ligne. www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, y'a Kusomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabantete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la province Sabamole, Mpende Sinapetolo, Sumba Gam ya Pomade Awatoza, Massé Yambo na Baparti Oyo Yevimba. Si ma 3 mois, on fait résultat. Salut. La pomade Awatoza. Moi ça n'a pas connu.